Bosso na politique officielle, Kinshasa Makambo, Kinshasa Mboka Makambo au-delà, il y a annonce à coronavirus au vice ministre plutôt ya santé mais les biso est créé puisque cause bato ka ba mota mo ba masque na zolo attaque jusque là véracité à propos ya ministre de santé et ça na nous moquer ko tia en doute pour être République démocratique du Congo zali na des outils ça la test le quoi mais yango tende to eli bosso na bino na mokola le to eli bosso na bino parce que ça fait très mal de Konkuku Belvis wazalaki âgé à hôpital Vijana oyo sommairement azaki abattu par des militaires inciviques. Je crois que bosso na politique à l'axarabino lokoana to l'axarabino na procès to l'axarabino pena ndenge ba condamnation ekoyaki. Non. Il y a eu 10 ans pour Dekodoli Makambo, qui ministre intérieur et à Ville à Kinshasa. Oyo, bah garde na ende ba commettre qui forfait wana. Doli Makambo. Depuis ce temps-là, ba condamné à Kendara na prison centrale de Makala. Mais depuis un certain temps, Doli Makambo a na prison centrale de Makala. Té né bosso na politique répète la rabino. Doli Makambo comme ko vanda na clinique Ngaliema. Na clinique Ngaliema ko na ba sipso Doli Makambo comme ko vanda na maternité. Donc na besoin de Doli comme aide accoucheuse. Na yebite na yebite de limakambo kuna na prison na matente za ko sala wale na yebite so za ko sala wale kuna donc akomi pembe po basa wale mingi ba koma pembe atuza mwindi loko langa so na wale koma pembe. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce dossier encore? Dossier yango esuka ki na niveau ya haute cour militaire na meiko tuna ba juriste avant nazo ba famille ande qu'on a biso Belvis kuku na meyo ko tuna ba juriste est-ce que likambo moko esuki na haute cour militaire ba ko kenda ngona niveau cassation ba juriste ba pesinga ba possibilité on za ko savoir babi premièrement haute cour na cassation ba na niveau moko à la seule différence cassation pour na ba civil haute cour pour na likambo et tout ça qui ba militaire na kata likambo nango mais et dossier aux clôturé na niveau haute cour et ko simbama tu as vu qu'on a la cassation à une seule condition, ce qui va erreur et ça là qui n'a qu'à tuer. Yango a un dossier où soukaki na niveau ya haute cour militaire où pour ça qui bongo ma famille a de qu'on a biso Belvis kunkuna ba prévenir ba là que aujourd'hui ba comment ba condamner ba ndeko Doli Makambo. Dossier wana est comme la vitesse mususu. Doli Makambo même dossier na niveau ya haute cour. Alors peut-être au niveau de cassation. Alors cassation a saisi ça qui la famille Ndeko Belvis. Famille wana ba koki sous choc wana te. Bango ba mona que condamnation na ko mena bango soulagement. Mais ba sous ba vandi boye que autre plutôt cassation ko saisir bango pour pas même sous ba élément mususu na niveau cassation famille wana ba koki te. Yango wana le tout ça na bango ba na bosso na politique pour na ba ko tombo na mongongo to ka passer na bango. Je crois que na niveau wana ko sala commentaire mingi te. Na sala na mukanda moko awa aux alliés saisine ya haute cour militaire et salaki la famille ya de konabiso Belvis Nkoko pour na ko notifier ba que likambo komi na niveau ya cassation. Maman mbote nani? Mbote papa. Mama kombo nani? Kombo na ngai mama Ebungela Eloli Rose. Mama Rose Ebungela et pas Belvis Nkoko de konabiso atika biso ozali nani? Azali tata mwasi na ye. Tata mwasi na ye. Donc rien de quoi papa na ye to na bongo. Boye na bosso na politique et loko ni ne sali bino passer pour être toyebi que ba condamnation ça là déjà c'est un vrai condamnation donc c'est bino mwana te mais au moins vous allez soulager que moto oyo asala ki alongola ki bo moina mwana na bino aza condamné à la justice à na niveau prison vous allez ki mo ke soulager mais loko ni sous saison que bino passe na motema. Papa eloko ezongisinga pasi na motema yango oyo tomonaki ke justice etambolaki malamu bakangi Doli Makambo bakondane ye toyebaki ke aza condamné aza na prison toyoki lisusu o Doli Makambo azalaka na prison te yende akende kovanda na maternité ya Ngaliema na pavillon ya maternité na maternité kuna ye mobali akende kovanda na maternité ndenge nini comme aide accoucheuse botunela ngai ye
botunelanga mpe bato bakonzi oyo soki bakoma kotransfere prison ekoma na maternité ya Ngaliema aza mpe na médecine interne te soki moto aza maladi akovanda na médecine interne ndenge nini ye avanda na Ngaliema basalaka ye wale ou bien akoma aide accoucheuse ou bien akoma médecin ya kosala bato ba césarienne. Est-ce que vous vérifiez qui tout ba bino libota ndeko Belvis, est-ce que vous vérifiez qui botinda ki bato ti ba moni ba ke doli makamba do vanda na maternité akoma ko yamba ba bébé so ba bota nazwa ba témoignage wana ebele ke ba doli makambo ba vanda kuna na côté ya maternité na ba soda ba kengela ka ye kuna nazwa ngo ba témoignage Kinshasa walika moko ebomba makaizate donc bato ebele likamo donc okolo bateke likamo na sa eza na nkuku non toza na ba preuve ebele bayebisaka biso aza kuna na makala te toza na ba prisonnier mosusu baza na makala bakanga est-ce que bavandisa bango na Ngalie na maternité Ngaliema mukeba ye wana avandi kuna babimisa ye baye kovandisa ye na hôpital moko avandi siakangama na makala kuna Mukeba azali pe moto abundaki na likambo yango mukeba ye pe azalaki moko oyo azalaki saisi mpona baproblème ezalaki mpe okota pesa likambo wana te sikoyo bino boye koluka biso boye na mukanda oyo jo wana moni bakomi yango Kinshasa le 20 mars 2020 Parmi la peine où ma casse sur ton gis de là le camo de makambo sana akoma ko vanda na maternité le camo sur ton gis papa le camo sur ton gis biso aza ko lakisa biso ke yende mbongo na yende ekoki ko somba makambo nyonso to biso to batu tozali kolela tozomona pasi soki likambo ezalaki malamu to mabeba na ndenge bajijaki yango tomemi yango na ba cassation te ye mema biso na cassation po biso to futa to abimisa biso bambongo to luka bambongo ye lokola aza na mbongo biso amonaki ke tokoki kokoma kuna ka mosusu ya cassation to futa bango bambongo pourtant ke eloko moko biso tozwa dommagement oyo doli makambo apesa biso mbongo pour ke abendaka biso makambo ti musika kuna na ba cassation te na minute doli makambo mimi na cassation na ye na ndeko na esemei so ko banga na bino na kata likambo ezali nini ko banga lobi ba libérer doli makambo ko banga ezali te po na yebi bato pe baza eloko tozomona nde aza ko éviter boloko alingi kolinga kovana na boloko te aza kosala ba astuce moko avanda libanda pourtant ki aza condamné et kuna instance wana ya cassation baza na batamayele ti baza na batamayele ba juge oyo batie wana bazali batamayele po bango mibale na haute cour na cassation ba ko se contredire te puisque justice ezaka moko et puis eloko nini alingi nde ko traumatiser biso po nga na yebi justice ezaka moko mais alingi ko traumatiser nde biso alingi koyokisa biso passe alingi ko malmener biso tokende ko telemaka tozali blessé au lieu to vanda to lela ndeko na biso akende ko telemisaka biso l'air nyonso tu na ba tribunaux. Merci. On dirait biso nde to boma ye doli makambo be to bomela ye me yende mutu a blessa biso a boma ya biso mwana akundama na mabele ye azana ye bien bazoli ya bien kuna bazo sala ye wale na maternité azoli ya bien azomela bien mais biso nde toza blessé siko azo luka ko traumatiser biso alakisa biso mbongo na ye lokola ezangi dépense ya kosala. Mama Rose merci to songela yo toza pe na ndeko na mama yo kombo nani kombo nga Brigitte Loli Bonketi. Mama Brigitte yo epa ndeko Belvis osali nani nga tata mwasi na ye na ebite par rapport makambo ndeko na Mama Rose alobi yo linko bakisa nini na ligi ko bakisa kaka wapi justice ya Congo wapi justice ya Congo momake biso tosi to perdre na biso to fandi na biso ndenge nini kaka moto ya bomisi biso pe bomi o ya bomi pe aya ko traumatiser ka pona ko bomisa kaka biso puisque toteka nini po to samba na cassation tokoteka nini na Congo o biso toza nelo côté biso toza famille pauvre on n'a rien toza nelo côté que die doli makambo afanda na wale na ye
lokola justice ya Congo est comme injustice que yé mutu aza na de droit que azala na makala yé ba ke ko dorloter yé ko gâter yé na maternité ya Ngaliema ye alingaka afana na ye afana na boloko upa biso toza kuna te mais biso ya biso akundama tofani ndingi wana Congo afuta biso eloko moko te ya biso mwana akei siko akomalmene biso to sala na ye nindi po biso to gagner ye to gagner procès yango ya zo lukaka a gagner wapi pona bomo ya liboto etikali bomo ya biso liboto etikali biso toza na eloko moko te mais kaka justice ya Congo moko kaka wana ye papa Titi Kisekedi asiko katake justice ya Congo eza na mokonzité eza na pauvreté biso toza famille pauvre ye me doli na molongo na ye ya batu na ye kuna baza batambongo bafana na mbongo na bango ba umela kuna me biso tolingi justice ya Congo biso toza na eloko te ke amema biso na cassation au moment que justice kaka moko wana ekataki babenga oya wapi États-Unis babenga oya wapi ya Belge po ya komona ke yende mutu aza cloué na makambo ke aza na condamnation. Merci Bandeko Balandi, je crois que pour comprendre le nez du problème ba maman batata moi si Ndeko Belvis coucou de marche dénonciation bango à deux niveaux na résumé yango et le pas si ali bosso zali été comme on a doli makambo tiki prison doli makambo stango mo balobaki doli makambo beli biso bosso na politique to beli la bo ke ba doli makambo ko se retrouver na Canada parce que il semblerait que ça sujet canadien doli makambo beli ba kena na Ngaliema mena minute ne ba mama ba biso sango to kende pe ko vérifier ba bin doli makambo ko ko vanda na pavillon ya maternité na clinique Ngaliema ngana mituni aide accoucheuse na éviter médecin traitant na éviter alors ko sala wale na éviter boti déjà bana combien depuis yake kuna na éviter waza mituna si réellement doli makambo aza malade mais aza na médecine interne so ikane comme passe akene na urgence et loko nini doli makambo akosala na maternité donc démarche ba mal bosse ezali bongo ko décrier système o comme ko salema na niveau ya prison centrale ya Makala mutu akoti loko la condamné 2 ou 3 jours après ba bimisie sous prétexte que aza malade ba ko bomba na hôpital na hôpital moko akomina ko vanda kuna aza ko mela aza ko lia ka er moko na buto atamboli na ville asalo ya ko sala koti na ba boîte azongi susu kuna wana eza mabe makasi. Deuxièmement ba ko décrier likambo oyo pression, une sorte de pression morale et mentale oyo bango baza ko subir dossier comme na niveau ya cassation. N'est pas ne ba to ko tuna ba juriste na ko zonga te makamba juriste ba lobby mais en résumé ba juriste ba lobby cassation na haute cour baza pratiquement au même niveau soki et de ce que font na cassation ka soki ba irrégularité zalaki est-ce qu'il y a eu irrégularité na sentence qui rendue c'est pas à moi de donner la réponse maintenant là mais ça cassation mutakopé sango mais ce qui irrégularité zalaki te ko fungola dossier oyo pona ba mama ça lokola ko pesa makasi na doli makambo pona niveau na pona bango ba mo lokola doli makambo akomi ko salela la force financière wa zali na bango baza na ba moyete yango ba ko bela la bosso na pote je crois que na ça nous résumé à makambo ya démarche à ba mama ngana ko baksanine l'état des droits veut aussi qu'un condamné à tika na boloko jusqu'à se ko purger peine de makambo na que 10 ans Jean-Pierre Bemba y a faire 10 ans injustement à niveau libanda mais ça batum sous 10 ans je peux ici citer Coutinho Fernando qui a passé 10 ans dans la prison centrale à Makala tout le monde a aucune fois Coutinho ba ko bomba na hôpital moko qu'est-ce qui fait que il y a cette différence entre Batum Soussou, Doli Makambo et qui pour que Aba Longolé na prison Makala ba kenaye na niveau ya Ngaliema akoma la maternité. Doli Makambo et qui est-ce que Makambo yo ministre de la justice ba ki veiller na Makambo nouveau procureur général ba veiller na Makambo za ko baby sa image à justice. Toi na posa dimanche nga personnellement na posa le toi vendre dimanche quand Doli Makambo la prison centrale de Makala. Donc bozongi sa ke mambango sa bien. To ko tale to mele ba ji na tikele moi 1000 francs et permettre yeso ki asala moi nzala sombelo comme ko tike na Ngaliema zelo ko malamu te. Je promets ici que to ko vérifier na Ngaliema na pavillon maternité déjà partir à le toujours compte en contact na ba de basa na Ngaliema. Doli Makambo photo na Ngaliema to ko mona to ko ta teni ko lata. Merci.